journée ya lelo eza moi malpepe lelo nzamba biso apesi biso lelo journée kitoko moi vraiment ebimi en tout cas. Oh my God. Na mutuka to solola bandeko tolobaki tokotika te likambo oyo totika ngote bokota batu ya mama Nicole ba mama moziki tokota to solola to pesa na ba ide na biso na likambo oyo. Donc oh Bijou Pembe, bonjour. Bijou Pembe tokota to solola tolobaki likambo oyo en tout cas tokotika yango te. Na yamba téléphone eza passe na communauté. Allô? Oui. Yes. Oh my God. Yo faut yeba parce que yo vanda na Manchester, non? Donc eza vraiment moi ma tete hein. Donc ezo sala vraiment passi et a passe makasi ça mute ma passe ba pelle les autres benga ma partout. Donc alaye musicien ya kanga bongo. Ok, donc azaki mwana azamona matete hein? Mwana matete passe là avec la orchestre na banda on beta na bousolo na kwenge na former chaka. Ayi maloko stino. Ok, donc oyebi bien. Na yebi bien donc so ça une mission donc écoute batu ba oyeba na sima na yo. Masolo na yebi na bien. Naza déjà en direct, na déjà live. Donc ndenge tozosola bato bazoyoka déjà po eza émission tolobai totika ngo te il faut to mema ngo tina suka toyeba likambo euti wapi eza nini. Donc mama loboko machuda loboko liboko elesaka bato pe monoko epesaka sango bakataka ngo te bafinika yango pe te. Amen. Alors ngai donc na opeso sango donc banda lobby na banda sur la photo et longo ko na yebi yango. Oui. Bon vraiment ba o confirmer nga zaye po nga tigare na bakini quoi. OK. Mais tanga buta Manchester ayaba deux fois awa tokutana na yepe. Avant que ne peut pas quitter nos soins na phone. Oui. OK, biso bengi passa umu, to bengi passa umu. Ayi malwa stino donc qu'est-ce que nous yimba nango formule chaka. OK. Na quartier Kwenge. Oui. Donc moko pe yaba président orchestre na azara awa. Petit na Gilles. Ya fana na Manchester. Gilles Chaka. Ya komo ya famille na bango. Oh my God. Donc orchestre abeta l'orchestre wana quoi. Oh nzambe. Ta la vie à moi na mobali keka boye. Donc derrière kutu, il fallait to soler la musique. Oui. Donc ça n'a pas si makasi banda lobi na lobaka ke bon et le mot ça le belanga quelque chose. OK. OK. Donc ma trop quoi. Sikoyo idée na yo participer au pesa conseil nini po balobi pe kende kona biso aza papa oyo alingi kokota ba mabala alingi musala te
yango ememeli liwa siko conseil nini opesa pona bandeko mibali neti yo balingi musala te. Bon, moi conseil ezaka naza bino na conseil opesa te po na wina no pasi oya kufi azali famille friend quoi. Azala pire petit na ngai naza na commentaire opesa te ba congolais o ba yebi trop ba yebi mingi basaka babandi ba osala ba mengai na opesa conseil te mawaka na mutema moko ya biso ba congolais akufi quoi. Ok, merci. Donc, le babangé, no comment. No comment, ok. No comment, merci. Papa, comment on a nani pour la batouba lundi bayeba? Nga comment on a papa mbuta, high level, papa mbuta quoi. Mais donc Jeff Ondongo. Ok, merci Papa Jeff Ondongo, merci vraiment. Merci pour la participation. Donc, ça n'a pas si ma casse vraiment. Donc, moi il y a famille friend donc ma wamingi vraiment donc il passe. Na ma maman rappelle ce que passe kaka maman. Donc ma maman par rapport. Ok. Ok, merci Nzamba Pambola yo. Ok, donc il y a une émission Malamu, maman Nicole Oboko. Donc il va émission le Landarango, Natala Rango. Oui. Côté Bolam Wapé, maman Pelanda ou Alanda maman solo na yo. Ok. Donc il va conseil peut ça dans Landara toujours. Ok. Émission Malamu Nzamba Batela yo pe na bana. Ok. Na papa comment nani? Papa Bagino Engwaka. Papa Bagino Engwaka. Asha Shanzamba Batela yepe lisusu. Ok, merci. Ok, bye. Bye. Merci mbote na bandeko nyonso oyo bozolanda mama Nicole Oboko na pesi bino bambote mingi bisika oyo nyonso bozali oyo bozolanda lokola nana Sampala en tout cas mbote na yo lokola miracle de Dieu mbote na yo lokola kipe yango mbote na yo nasi basisa mbote na yo lokola Laurent Obama mbote na yo en tout cas mbote na bandeko nyonso tu oyo boza na line Nushkala Love Kabuya bambote yango yo Pachu Santine mbote yango yo Clarisse Lusangu bambote na bino yango yo Sylvette Mambu Clarisse donc Bijou Pembe bambote na bino ebele bandeko nyonso oyo bozolanda mama Nicole Oboko. Donc toye kaka na sujet na biso tolobaki tokolemba te na likambo ya ndeko na biso oyo akufaki. Nazwi bapel ebele lelo na tongo. Tellement bozomona nga natalaki video nasalaki ba video na lalaki te butu mobimba en tout cas na lalite ezolekela ngai nazokoka kozwa pongi te pona komona niveau oyo tokomi kokoma na motema ya mabe ya kotala mutu azokata motema niveau oyo ekomi ke mwasi azofilme ti ndeko akati motema en tout cas eloko wana nanu namona esika mutu azokata motema te. Nanu namona esika teke mutu akufi ezalaka ke babengi mutu entela akufi ke mutu oyo ke akata motema boye nanu namona te mbala liboso namona yango na ye na information oyo nauti kozwa lelo na tongo. En tout cas eza vraiment mingi po na bapapa, eza vraiment mingi po na bapapa. En tout cas bandeko babengi nga makasi po na oyebisa ke ndeko na biso c'est vrai aza congolais soki omoni osana muninga na yo na libala eke na relation moko yo
ezo simba te. En tout cas ole ya koluka kosilisa vie ya muninga, ole ya kosilisa muninga, obie koluka kosimbisa mutu moko touche na vie, obie koluka kosilisa vie ya yo na ya mutu wane sila, eza vraiment kitoko te. Donc ndeko na biso aza vraiment congolais, aza ndeko oyo avandaka awa na Londres. Avandaka awa na Londres, ndeko na biso selon ba information nde batu babengi ngai, eza ke ndeko na biso akokaka kovanda na ndaku moko na mwasi mikolo ebele te. Donc na Machesa deja aza na 5 mabala oye akoti pe oye abomi. Wana eza pona bandeko mibali na ye kobeta vraiment sete po eza na bandeko ebele ya mibali na mboka ya poto baza ba gigolo. Ebele ya mibali na mboka poto balingi musala te. Ebele ya mibali na mboka poto balingi kozala na basi 5, 6, 10 pona nini akokende pa ya mwasi oyo apesi ye $100, 100 livres asangisa sombela mba. Eza na bandeko mingi ya mibali balingi musala te. Eza na bandeko mingi ya mobali balingi musala te. Bandeko mingi ya mibali balingi kaka. Bandeko mingi ya mibali balingi bakomi kolinga basi nde basalelaka bango. Soki basi basaleli bango wana ye avandi alingi koyoka te sika ke mwasi oyo abomi libala aza na mobali na ye na problème. Esika na nde bandeko na biso mibali baza kobebisa yango wana. Donc ndeko na biso ya mobali akufi eza pasi. Eza pasi mutu moko te asepelaka na liwa ya muninga, mutu moko te asepelaka mona ke ndenge mutu azokata motema. Mutu moko te asepelaka nango. En tout cas, mutu moko pete ayewa po a soutenir mwasi wana. C'est vrai. C'est vrai, mwasi wana aza na tort, asali mabe po a filmer ndenge mutu azokata motema okoki kozala na panique ya kobenga ba pompier, ya kobenga ambulance, ya kobenga help, ya koluka help pona ko sauver molimo ya ndeko na biso, molimo ya mobali na yo. Siko ndeko na biso wana asali yango pona nini? Pona nini asali eloko ya bongo? Bandeko na biso ya mibali, botala ndenge muninga ya bino akoti na se ya mabele. Botala ndenge ndeko na biso ye moko amilukeli liwa na nzoto na ye. Azalaki kovanda na Londres bien, na Manchester. Eloko nini o etindi ndeko na biso abima na mboka oyo? Abima na mboka oyo po akende kokota libala kuna na Norvège. Hein? Eloko nini etindi ye? Donc ndeko na biso ya mobali o nazolo bango eza pona bandeko mibali o bozo sala eloko wana. En tout cas botika. Botika eza bien te po okomi lukela liwa na yo. Basi surtout bazaka na mutema moko te. Mutu mwasi so koka ko supporter mabe moko te oyo mobali azo sala. Nzamba sala tuto za basi me mutu na mutu azana mutu na mutu azana motema na ye. Mutu mtazana motema na ye. Donc ndeko na biso akota ka libala epa ya Joséphine, akota libala epa ya Chantal, ndeko na biso akota libala epa ya Congolaise moko, epa ya Angolais moko na Manchester kuna. Ndeko na biso azalaki musicien, andai koyeba na kanga bongo. Wana information babengi nga o bapesi nga na tongo lelo. Ndeko na biso alingaka musala te. Alingaka musala te. Ndeko na biso alingi koyoka te mwasi akabwani na mobali na ye. Soki mwasi akabwani na mobali ya kokende akoti libala na ndako ya fi wana, akovanda, akozwa mbongo elamba, akozwa mbongo akolia, soki esili abimi ake kokota libala place mususu. Balobi danga mama Nicole pesa likambu oyo na bandeko na biso mibali.
bavanda calme na bandako mabala na bango. Soki na lobala te, luka mwasi moko, oyo aza sérieux, oyo kosala ne foyer, oyo boko vanda. Po mokili oyo esi ebebi, tokomi kotambola na bazabulu. Batu miso baza bango na mawa te po na kosala yo mabe. Batu baza su na mawa te po na koboma. Bandeko na nga banda na talaki video wana lobi na luki pongi. Na lalite ti 4 heures misu na ngezaka ya kotala. Bandeko. Na na mona sika mutu akati motema te, na na mona te. Siko oyo ndeko mobali oza na vie oyo. Lelo ovandi na mwasi oyo. Lobi ovandi na mwasi oyo. Olingi pe musala te. Olingi pe donc bandeko Mathiesa babenga babi mama Nicole. Mwasi wana aza motema mabe po asali mabe po a filmer. Est-ce que za ye mutu abomi ye? Soki eza poison yango akutaki nango libanda aye nango na ndako epa ya mwasi. Balobi peke alingi baje ya mingi soki aza na mwasi alingi mingi ko filmer basalaka baje ya ko filmer basalaka baje wana mingi ya ko filmer. Est-ce que mwasi wana tango mobali yango azosala baje wana ya ko filmer est-ce que ayebaki ke yazo kufa ou bien mwasi wana bengaki ambulance ou bien qui preuve pour aller à l'ambulance. Donc toyebite bandeko Mathiesa balobi mama Nicole mwasi asali mabe mais to luka to yeba est-ce que ce que za poison pour balobi ke azaka na épilepsie te akoya ka maladie ya ndekete aza mobali ya basi ebele. Aza mobali ya mwasi moko te, aza mobali ya basi ebele. Bandeko mibali. O eza conseil nazo pesa. Batu mitema isi ekomi mabe, batu na mokili mitema isi ebebi. Mutu musu pasalo mabe aoyokelo mawate mutu musu pasalo mabe ao kanselo kote surtout soki boboti te tala ndeko na biso mabala 5 oye akabwani na bango na Londres basi 5 bandaku 5 oyo akoti mabala bandaku 5 oya koti mabala na bala si ona 5 wana il faut qu'à s'organiser avant na moko ça la foyer ça la vie hein mibali bolingi kaka basi na Facebook bolinga kasusu basi na live boete na bo moto boete kaka komona mwasa tie poudre azonga na Facebook oyebi esika ya bimelite oyebi famille na yete biso pe basi ndenge moko mobile ozwi na Facebook okowela kokota na ndaku no ya libala na ndaku na opona nini ozwi mobile na Facebook ozowela kokotisa ye na ndaku na yo pona nini pona nini ndeko na biso akutanaki na mwasi na Facebook akangi bisaka na eti ye wana katisi ngambo ake na Norvège mwasi asuka o bakabali na Mathiesa ça fait une année basalaka na il soute une année abima na ndaku kaka boye abima na ndaku kaka boye atika mwasi ake kokota libala na Norvège siko tala niveau na Norvège okokuta na pe na mwasi aza ko filmer yo
na pasi ya kokufa na caleçon demi-nu. Donc ayoki na epe mawate. Est-ce que kobaye mobali kaka po basi ebele kobaye po za gigolo kobaye po asalaka te kobaye po esilisa mwasi wana mawa tina niveau ke muninga zokende kokufa yo kaka na ozaka ko filmer ozaka ko benga kombo na ye ozaka ko filmer. Bandeko na ngai ya mibali nga na yedi mingi ka bandeko ya mibali toza na bandeko ya mibali toza pe na mibali toza na bana pe ya mibali toboti mutu moko te akolinga mona ndeko na ye na eta wana mutu moko te akolinga mona mwana na ye ya mobali na eta wana mutu moko pe te walingaka mobali na ye akolinga mona mobali na ye na eta wana. Esali pasi, esali mawa. Esali pasi pour la bandeko. Batu ebele. Na Londres, mibali ya bongo baza ebele. Bo bate la bapema na bino. Bo bate la vie na bino. Bo bate la bomo na bino. Po yebi mwasi nini te oyo koke kokuta na ye. Bolingi pe kolia lia la bandako ebele, kolia lia la bandako ebele, kolia lia la bandako ebele. Babi nanga mama Nicole, ko condamné na mwasi wana te, to condamné parce que ya filmaki. To condamné ye. To condamné pour la filmer moninga zo kufa. Puis olobi ke kosala nga boye toza mwana mabe. Yindo zo mwana mabe. Ceux qui ont bengaki ba pompier, merci, gloire à Dieu. Ceux qui ont bengaki pa ambulance, gloire à Dieu. Po to yebite eloko nini oyo et salio po obada ko filmer. Est-ce que filmaki po tango ba ambulance ko ya c'est la preuve. Au filmaki po na raison nini ngana lalite na ba raison oyo nini mwasi asali vidéo wana. Pe e comme na réseaux sociaux ndenge nini. Et comme na réseaux sociaux ndenge nini. Ndeko mobala keka kaboye. Na mai na makila. Na mai na makila. Mai anano makasi. Na moma oyo ndeko mobala ko sala musala na ye. Akozwa mbongo na ye. Mais akoti na se ya mabele. Pona ko luka mwasi alesa yo, mwasi asombela we lamba, mwasi abokola yo, pozala na yebite makambo oyo, ekomi na bana mibali, ekomi na ba papa ya koboya kozwa ba responsabilité la bango, basi bakoma kobokola bango, basi bakoma nazo yeba te elikambo oyo euti wapi. Nazo yeba te même Bible lobi yango ke. Même Bible tindi que mobali des fois ça la poa boko la mwasi. Jamais comment que mwasi ne ke ne ko luka pole sa mobali non. Ce qui est la condition de vivre, ce qu'on sa vie to kuta na ba poto eza bongo. Bande ko so mibali. Bino batu bosala ka likambo oyo, baza ebele na kotanga ba kombo na kote baza ebele na Londres, nga na yebi. Baza ebele balingi misala te, baza ebele. Au moins ozo na ndaka mwasi moko ozo zokisa motema na ye, ozo na ndaka mwasi moko ozo zola ye bambanda, ozo zola ye bambanda, ozo na ndaka mwasi moko ozo fingisa ye. Mais koya na poko akutu ozo benga sailanga biloko akolia sailanga boy. Mais otikaka mbongo te, otikaka enkate. Siko soki mwasi wana za na ye muto mokilite lokola biso. Aza na ye muto mokilite lokola biso. Akoboma yo. Amoni vi basasa yango bazwa yango na brillante. Kozwa vi na oto za na aventure. Non. Non, bandeko nanga mibali. Bana nga ya mibali banoko abana.
ba papa ya bana na biso tolingi eloko oyo ese répété te tolingi yango te ponga na yebisi mwana mwasi abengi ngai me soki mobali yango aza jigolo soki mobali yango asalaka na ye te ndenge olobi soki aza mobali ya basi ebele me mpona nini te koboya ye olieke komema ye na kufa abi mama Nicole c'est reste à vérifier est-ce que eza mwasi wana moto abomi ye ou bien awuti nango libanda nde ekosukisa na ndako nakoluka mwasi wana nakozwa ye wapi mama Nicole luka mwasi wana nakoluka ye nakozwa ye wapi nakozwa ye wapi nakozwa ye wapi yo muto vandi na ndako moko ozi makolo tie likolo ya mesa obimisaka mbongo te okota na vie ya mwana mwasi ya bato opesaka mbongo te obimisaka mbongo te ozalaka kolamuki na tongo ozozela moye kita air moko boye obandi kotemba na bandaka bana basi ya bato eske mitema na bango nyonso wana oyebi yango oyebi yango te esika oyo kokutela yo liwa oyebi yango te talelo ndeko na biso atika basi na ye na matiesa awa mwasi ya suka oyo ya tiki awa o bakabwani na ye basali inane yango oyo ye moko akanga bisaka na ye akenda inde akenda inde ti kuna esika ke kokufa na Norvège. Est-ce que mwasi oyo bali na mbongo mama ya bana na yo akosala yo bongo? Mwasi oyo bali na mbongo mwasi oyo bozo partager na ye nzoto mwasi oyo bozo partager na ye nuit est-ce que akosala yo bongo? Non. Eza basi ya ba makangu eza basi bozo zoka na ba Facebook tala ba komi ko boma bino pola nini tokoma mona ba matea mso komi koleka na ba na ba site mususu ozo mso ke mobala za ennemi na yo na kata ndako numéro 1 mobala za ennemi na mobala ko za ennemi na ote mobala ko za ennemi na yo ata mukolo moko te mwasi na ope na ndako ko za ennemi na ote nazo ebate biso ba congolais to komi wapi tozo kende wapi to ekomi nini mabeza kaka kobotama donc bande komi bali lelo penza isa kaka bino botala ndenge ndeko na bino akei po azwi vi na yo sérieux azwi vi na sérieux oui azwi vi na sérieux donc moi ça sali mabe po a filmer mais yé pas azwi vi na ye na sérieux mutu moko ta sepela na kufa ya muninga mutu moko ta sepela kama na muninga zo kufa mutu moko te nga na lali te video wana na lali te na lali ata pongi mukete nakangi même pas misu na nga nakangi yango nakangi même pas misu na nga na lali te po donc nakokaka somo te nakokaka komona na mokoko komona eloko ya bongo te nakokaka somo te donc na matiesa mwasi asire aza te mwasi confirmé aza te mwasi oyo baotaki kokabwana na ye babota te donc azalaki na vi na ye kaka ya likolo vi ya likolo tala esika ememeli ye via likolo talesika thank you talesika memeli bande ko mibali bo se organiser
botiaka vie na bino na sérieux, botia vie na bino, bozwa vie na botia na au sérieux, bozo na vie na yo, tambusa ngo penza. Tambusa vie na yo vraiment na kimia nyonso, se organiser une vie na penza, tiango penza na sérieux nyonso. Kolinga kakate ke mo moi ça sale la kayo, moi ça sale la kayo, moi c'est mususu ozo ki sa motema na yo ozokisi. Hein? Ozokisi. Et comme mibali yo kolia la mwasi kolia la ndoki, eza basi nyonso tout ke baza bandoki. Eza mwasi nyonso tout ya kokosala eloko wana. Siko komi ke kolia la mwasi kolia la ndoki. Non. Donc et sali passe. Donc bande ko machesa vraiment on se bobenga kinganza mapambola bino. Apambola bino po to lingiso eloko boye sa na communauté na biso te. Donc ndeko mwasi na yebi pete o filmaki yango na nini na réseau nini o filmaki yango na ndenge nini ebimi et comme les réseaux sociaux, donc, na lalité, na zolinga na yeba, pourquoi? To condamné yo, to sali ba vidéo yo, to fingi mais na zolinga na yeba, pourquoi? O filimaki. Muninga zoke na kokufa. Est-ce que, o benga ki ambulance? Est-ce que, o wana cause la ba pompier ba ya, police ya, ou bien so benga ki ba voisin bazala kite yango alo ezala ki so ki preuve na yo bongo preuve yango pourquoi ozwi yango mobali na yo ya libala nzoto na ye mobimba kotika yango libanda biso nyonso tomona nzoto wana tomona ye na kaleso ya pamba azokata motema asubi eske bayebisaki yo osimba ye te be bayebisaki yo nini ntango bengaki ambulance ou bien po bengaki ambulance te en tout cas côté wana na lalité pona na mona eloko ya bongo te mwasi azo filmer mobile to kende kokufa na mona eloko ya bongo te kozala basi belé kozala mobulu kozala boeza jamais remema litomba ya malamu jamais zala na mwasi nono na ndaku s'organiser tia vie na yo en ordre okoumela en tout cas bandeko nzambe apambola bino o ngaza yaki nango yangwana pona koloba na bandeko mibali pona kotalisa bango ndenge vi ya ndeko na biso esuki ndenge vi ya ndeko na biso ekatani